Hey, ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio sitina yo ekomi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitangwe HP Media sitangwe kitokwe www.ehpmedia.com c'est un mot qui te connaît comme ça là EHP Media site kitoko EHP Media sitoye vimba EHP Media sitagayar EHP Media sitagayare EHP Media site kitoko EHP Media sitagayare Edo Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Ngalingaranga EHP Amani Chansi Amani Pista Papa EHP Media Ngalingaranga EHP 3 meilleur vœu Nabino Nyonso Balandinyo sur EHP Media dans le monde Bozolanda Bisso vraiment Manela ici a souhaité Bino joyeux Noël a souhaité Bino bonne fête vraiment Nzambe asala biso ngolu to comme vraiment na suka ya ndenge tozo kende déjà parce que toza déjà 16e jour il y a mois ya décembre donc tikala biso ba quelques poussières il y a ba jour pour être aussi décembre là au 2016 pour nato entamer mbula o eza ya sika 2017 vraiment na tombé bino déjà 2017 et l'amour donc Nzambe asala bino bolamu bomo na lisusu bolamu ya Nzambe koleka o bomoni na mbula o 2016 vraiment boza ebele o bozolanda biso na ko cesser jamais ko remercier bino parce que bato basala rabolamu hein balembaka te ko remercier bango vraiment hein na robanda liboso na ye moko maman Brigitte Tabu vraiment merci maman pona koli na mona ki koli et koma ki vraiment merci merci na bino nyonso pe bobengaka biso pe bokomelaka biso lelo vraiment la découverte to yambi artiste musicien na kombo ya Schengen na bandi bozo mona kaka artiste ndenga vanjwana hein charisme belé beauté belé hein jeune oyo azo évoluer na ndenge na ye tellement Congo dans la mboka to pesa raba to ba chance parce que Congo eza pena mboka ya ba bloko ya bien Congo eza vraiment mboka ya ba talentueux ba toza na ba talent ebele bazo botama de jour au jour donc eloko moko ka to kosenga eza to pesa bango chance donc voilà pourquoi la découverte lelo et pesi vraiment Schengen ba chance to sepeli to yambaye to solo la moi na carrière na ye to solo la pene loko ebengi biso lelo poto yoki moi normali moko ezo ningana jeno azala nini kisito nini po pareza ya oyinda na ziba SMS na bino tina luki parce que na kokaki te bo komeninga tellement belé bo tuninga mituna tellement belé yango vraiment na linga ki te fona zoyer ye moka répondre à ma mituna na bino to za déjà na Schengen awa oyo nazo souhaiter déjà meilleur vœu joyeux Noël Schengen à vous autant ma sœur donc ndenge mo opelo yo lokola donc merci. Merci beaucoup, hein, Yomoko Isaac Packer. On a sur déjà Bissiko Roseville et Salo déjà bien, hein. On est ensemble, mon frère. Dans Schengen, la bande de Kobazo et Babiso, tu que Schengen a Schengen a Omekolobe la biso. Si Schengen a Outika Kambala Morondaku, a bandi carrière naïe ou bien Schengen a l'eka et pas Moutou. Schengen, mais quand ça la biso, moi, briefing au Mokié, il y a Schengen vraiment. En tout cas, mère nangai sœur nanga batutu ba Holanda biso na ba palin batu Paris batu kin Schengen anika moi muke jeune mo boye aoluka s'en sortir dans un mois parcours mulai na outi base ya Schengen nga musique na bandi ngo de les bas âge na quartier na ba master na orchestre s'il vous plaît musica on a biso na ba master. Par après, nous avons bon, tellement na palin ba sera inga trop, ba linga ite na sa musique. Na eko ba yo comme ça na école de la musique, Institut national des arts scolaires. Par après, kulu oncle nanga papi ka col c'est bon de la machine. Oh, on a PCP moté en passant.
aye kozwanga na côté école de formation pas venir biso le roi de la forêt to saki na palin wana tong bo ka ba maya sika biso to aki déjà na palin to préparer ma solo kutu ba plan pe betama ba ibanga ba plan ba bloque beloga mikoti sana bolingo yo kozwa kano ba sentima wana depuis ki mutaye mangote esanga ezaka yo na on bozaka na maison mama. Ouais, tous ça une école de formation. On a trouvé na biso nyonso pas venir biso sebundo ka col ya machine. Master talika ka azagina ba arme mais ba arme zangaki. Pan! Aibimba mo arme. Wana yo longo déjà obe yo pozaka na kati ya maison. Wana nga na zana palin biso tozaki na kati ya base. Tozaki na kati ya base, na kati ya bunker et pas ya machine. Tozaki ngai na masana ngai Fabrigaz. Les métiers noirs qui ont félicité pour na deux disques d'or nae na masanangai Kaferu Mazalaki bon ba Robinho ba yo na sima na biso ba Robinho ba na sima ndeto to développer ki masolo par après wana na kolongwa. Mais la maison mère ozalaki kaka no ozalaki kaka en coulisses mais ozalaki chance te ya kobima même vocal na nzembo ou même na clip ou quoi. Bon na zaki chance ya rocha ko intervenir te na album mais babiloko ezali babiloko nga na tikaka bayiba babeta na sima nanga. Eto yebiso ko emba ke mikoti sana bolingo. Vraiment yo tiki moto lingaki Berthe bolambola imoye Gaël bolenge yo yebike ozelelo ya la vie na ngai mapesa ka chance na moto ya kei nga nzamba tindelinga Christian Jabire ba plan nga mwana maya beta ba plan bon na loba pété po eza nango nga na créaka toko vanda no siko bo na créer parce que un vrai musicien faut créer il faut ko yemba parce que mon ebele lelo ba yemba te mère nanga après wana mais qui n'est pas fait dans un quadra. Quartier latin. Ouais. Na beti ba concert belé na kulutu na quadra. Na beti concert na jardin d'Eden. Na beti concert de Fikine. Na beti anniversaire il y a 23e anniversaire il y a groupe Quartier Latin. Na Grand Hôtel. Na beti en bon tellement natana na zagina nous trop jeune. Na zagina nous ko banga mo makambu. Nde salaki ke na intervenir dans l'album té. Na salipe boye frère nangai J3 a nio kolinga yo sarana te puis frère nanga vient nanga pe a son namba bien ndonga chokoro une minute de silence pour nae wana da vient nanga ba vie ba nyongi ngai et puis vient nanga just diena ba vie ba salinga boye oko imaginer répétition to na kata sala répétition boye ba kiti ezebele mais vient ngai ba bia ya bi pesa nga kiti mais ba kiti ze beleta musupembe na nga kiti ça mais ya fanda na kiti nga na vandaki oh mon ato donc la formation ti na ko kima esprit alaki muke ndena ko zonga pembeni na zongi na mabele na Dallas na yolo na ko mais na quartier latin longo la kata mo loko to mo vocal ou bien mo nini boite bon na tikala ko sala pété malheureusement peu mais la charge ya vianze mo vena ngabinda bas elle na mutu nanga ça toko yoka moi morceau po pena hein o eza la découverte bande ko pena la balanda ka bazo yoka ndenge masole zo benda bazo mona preuve à la pluie pardon ba yebi ke shengel absala ka boye ba yoki yango pe mais ngalo ba mingi na guitare Jean pas moi ka amuna kumbelio na kati ya motema ezanga nango bokono pena mabaku Jean para mwaka ezali se ya mélange ya moi na molili ya sukali na muwa papa na l'esprit donc on eza ba biloko oyo nazali ko nazwa charge nango ba wana nzembo ya vena ngabinda basi elili na yeleli nitana nanga tana libana jour ezangi moto ya kokona kusozanga matoi kasi ayokaka mongongo ya bosoto nelitima desi neli oh lelili nanga yo oh
Misolo nanga tane jour libanezanga ke mokoto ya bokono. Ngunga risque fina makilanga na risque fina bolingo. Emilio changer kazaka. J'aime pas moi cara. Donc c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup boyo qui vraiment artiste. Preuve à la plus quoi. ABC Binoke, à Sala boyo qui na quartier la maison mère boyo qui loko yo artiste Schengen. À Sala ka malgré zalaka ya yeme depuis ka sotela kango premier abimisa kango et boyo qui ba vidéo ya bandaki mo kokanga na moment oya dalaki na quartier latin. Et après quartier latin Schengen na kindaki susu. Après quartier latin, na yo zonga na mabele. Na Dallas nazongi pa venanga mukento ngami l'esprit. Yende sikoyo pa ya vie nde to sagi siko carrière. To sali carrière to bandi masolo na vie. Ti lelo nando moni ke na kei. Nesko masolo sko ekomi na ndenge na ngona ndenge système. Et pas ya muketo ngato et l'autre ka somo eloko mukie kaka oyo le Schengen na sala et pas muketo pour te confirmer vraiment ba passage à Schengen bisika wana parce que beaucoup plus to ko c'est la to ko vanda penda na ba bisika le quitter to vanda na carrière artiste mais to lingi justement kaka to faire voir bino mais parcours il y a star il y a artiste quoi. Et sala kanga bien tangolo ba kawi chéri. Kotatana pourquoi lelo yo pokatanga pongi atomatio kitina ko pasuka nanga te na kosenga na libitra si fait match koma nango na prolongation match ke 0-0 ni lolingo sala nanga ninye na kokimisa bangomba nguna terrain Isaac Parker kimisa bangomba nguna terrain DJ 15 le bogar kimisa bangomba nguna terrain Blaise Mbongo biake kimisa bangomba nguna terrain Chéri nangana benga kiona chombo Chéri nangana benga kiona chombo Yo bona yo koyambanga ye Otikinga na nyokwama na basusi ya bolingo na yo Mami setanginga lokola bebe Mama Mami setanginga Mama Même c'est Merci Schengen, j'espère que va mourir la musique congolaise boza ba payate boyoki, j'espère que morceau oyo Schengen a sali bo se rappeler vraiment na Schengen bozongi vraiment na Schengen na kati ya groupe Muketonga moi lenge moko na ba série wana wasalaka vocal oyo ye le la komi papa moi bar bebele artiste Schengen le to comme solo la sikoyo pour na carrière na ye vraiment tala mokili ngo ndenge ezali kaka ba escalier quoi zalaki mwana ozokola ozomata donc Schengen lelo a komi responsable na groupe na ye ndenge na bisa bino ke to kovanda penda mingi te na ba parcours na ye na ba groupe tozo vanda ne mingi penda na eloko na ye moko asali Schengen to yoki ba différents parties oyo leki ce que to beta penda li solo ya Schengen siko na minutes o masolo ezandeni Schengen penda masolo na ye moko personnel Schengen asali groupe na ye moko ou bien ezaka groupe d'accompagnement ziba master ou bien ezaka single Schengen alinga sala ou bien eza album penda Schengen asali mobimba en tout cas na minutes oyo batutu bayebinga mouvement ici est fandi mouvement fandi mais pour l'instant to stopper ba répétition pour to 6 enregistrement tout ça dans le studio to préparer maxi single tout est éliminé ils ont 6 titres donc na 6 titres on a na yembeli le meilleur jeune de Paris Isaac Parker papa na Lincha Masamoro mutumoro bo alobara na eta la calme et puis na kati wana na yembeli susu Audril Bimbele anglais mobali ya maman la biso Grace Bilonda donc ça dit bolingo oyo e botama na rose bolingo e botama na mai na fololo donc botaka bolingo so e botami na mabela kitoko na fleur bolingo wana po bébé za passe en plus ça rapembeni ya ebale donc po kabolango vraiment ça moi passe bolingo Grace Bilonda na Audril Bimbele et puis nzembo ya Isaac Parker papa na Lincha et puis na kati wana susu bana Paris tout baza pe na besoin bazwa moi eloko parce que jusqu'à présent tous on a 4 titres au pas après to prête ya rozwa nzembo a robenga kaka na opesa numéro to sola na mama omoni sona ya mingi na lobara mingi ke na beta c'était ba chanteur ebele ba conception na Congo ba chanteur ebele ba kosa ba chanteur ba studio
omoni masa na nga maestro tosola ine masolo est-ce nga Schengen ya lobaki que j'ai l'air puni par mon talent parce que nga na punir bango peka de même ne masa na nga Fabrice lobaki donc musala elega maloba ne ebele donc la lingara mingi so na vandi na lo na yembaka parce que musala na ngeza ko yemba na sepel sabatu donc makambo yo eza vraiment eza na agressivité mususu ba yoka ba dimension ni na kei na tout est éliminé pour na tout est éliminé na yembi banzela nyonso soko luki ba américain orozwa bango na kati na décortiquer pe musique ba américain na kati orozwa ba slow eza na kati ba funk eza na kati ba blues eza na kati orozwa ba hip hop eza na kati omona tomeka ko innover musique na biso sopo ozongi kota papa na biso ba Luambo Makiadi ba papa na biso Grand Calais ba père na biso Rochero sopo ozongi kota mama Kanzaku on se retrouver papa na biso Kolosoy donc na tout est éliminé na exploiter tout so ok kota Kiba côté on appelle na tiens je tiens à signaler que na remixer nzembo moko ya papa na ngalo kwa Kanza papa na ngalo kwa Kanza eza classique pour nazo yemba ki mundele mer ba mélange wana nyonso na no Schengen ba mélange ba nini wana style na so lobi kana 4 chants o lobi kana 6 chants na donc nzembo na nzembo ou bien on mélange ngo par ba nzembo ezali nzembo na nzembo eza na couleur nango et puis eza bien nzembo mo wana on a remixé ya papa na ngalo kwa Kanza wana eza purement classique otoyo kana ya papa Kanza après to shiki na nzembo mususu. Chers internautes, artiste ada vraiment na talent toto yo kaye a nzembo ya Lokwa Kanza artiste congolais mais étant que artiste amemi yango na ndenge na ye to yo kango na biso na bino. Regardez tous les jours c'est son passé espérant que la terre s'habille en rose mais l'amour à nos jours nous fait faux bond. On la regarde comme une forêt qui s'embrasse. Profiter de chaque instant comme les derniers. Sans maudire quand on croise le plus verni. Si nos rêves sont rangés dans un panier, on espère un aller simple pour l'infini, pour l'infini. Étrangers, on est tous au bout du compte, à la quête infinie du grand bonheur. Prisonniers, on avance, plein de doutes. L'addition sera lourde sur le compteur. Si un jour le final nous dit bonjour, faudra bien qu'on s'envole et cœur léger, en dansant sur le pas du gros tambour, en rêvant que l'humain pourra changer, que l'humain pourra changer, que l'humain pourra changer. Doto pambo aye, doto pambé, en rêvant que l'humain pourra changer un jour. Peut-être on y espère. Étrangers, on est tous au bout du compte, à la quête infinie du grand bonheur. Si nos rêves sont rangés dans un panier, faudra bien qu'on s'envole les cœurs légers. De toi, Pambo. Donc ça dit que ma mère. Vraiment félicitations Schengen, de sentir vraiment Moussala, de sentir donc Boyo Kinzembo, artiste à force donc à ça peine naturel, à Zoyemba vraiment donc normal. Ah biloko boyende to sungaka ngo eta la pena bien makasi donc là que artiste attends parce que longola ba biloko batuka ba lokwa Kanza eza même ça faire te. Mais ce qui penda que artiste a salango vraiment ndenge na ba ligne vraiment Schengen na kenango, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Vraiment je te félicite encore. Merci Schengen.
Ma mère, on remercie yo na bonne foi au sali. Moni makambo yo ne na websara bana poto bazela tout est éliminé bima. Bango mo ba juger. Moni kini lelo e a soutendre ala ikala so beti po ba yo kango fo zalara ve na biso nkoi. Ve na biso to ve na biso salva de la patria. To ve na biso quadra ve na biso le rambo. Lelo commence au betino bien, bah yo kao. Masananga maestro yo wana betagi. Donc tout le monde est d'accord. Donc pourquoi pas Schengen? Donc pourquoi pas ngai donc bana poto tout bazela poser. Bah comprendre banzela na kei. Na sir déjà na ba extrait. Oza blora fait na ngalo quoi. Ko banzembo pe ali ya ba diable ya ba kanda donc na immortaliser ba père na ngam susu. Na immortaliser père na ngam Madilu. Na immortaliser père nanga Madilu on appelle simbo te pa massa nangai mwana na ye azana Belgique tite Madilu. En tout cas c'est un ami d'enfance na longola na en pièce parce que marambango comme sérieux donc donc base la pena baroyo ka passer na to moni biso to ye na musique to revêser ba faux chanteur tout ba massa mingi bakendaki ba formation ba sisi ba formation te ba kimi ba bimisi banze mona ba demi temps moni ba bimisi banze mona ba orgam na ba demi temps ba chango pe na ba marché mais au moni ne na vandi boye ser na ngana kosote mama na biso abotanga Schengen abotanga ite falite abotanga ve falite abotanga i veut faire été. Na revendre tena copie avec na voix avec na faire été. Légende ba vena so ba légende na ro ba vena so kala na ro bandela mo lo vie pour na relaxaka que non na za na respect ba to banda masolo. Peut-être c'est loko ya vie Madilu mo mbangu ngaka toka parce que il va to kota pena na loko est important na journée à lelo Schengen. Beta mo loko pa Madilu longo mo mbangu pour ba confirmer vraiment que artiste vraiment à complet. Naemana Luambo Makia di Franco ayebisaki ngai makambo ezali minene. Naemana poete Lutumba Simaro ayebisaki ngai melesi bapesaka na mbwa. Nafandaka loboko na litama komitunaka. Mais omoni makambo yo ebele ba okosa boyoki kali na ngwa kiero akengo bana ki Schengen ko ko copier voix vena ngai Madilu te alors ate ba massa mususu o va ne pas faire na biso nsone o va pas faire na biso rançon de la forêt o yeno ka en esprit o copier vie fali on a un complexe d'infériorité omoni il y a un complexe d'infériorité yo mo faut créer au moins te ko wana fing sa ba parents na o fing sa ba parents na yo babota yo peut-être Orly. Mais Orly, on a copié ta msuma ngamba papa leki na bino, yo mo copier ngamba papa famille ba tu mususu. Ko copier pe na ngoma bete mais si ko copie conforme comme mabe. Net fait na nga fali na za bongo na ke copier voix na ye. Non, c'est insensé. Muto azara mobali onza muto onza mbasala ye, aza trop sir na ye. Ako bunda po abimisa a s'imposer na ki mobali cité na ye. Vous comprenez? Ngana revendre tena copier vient na nga fali. Vient na nga fali. Alors Luka, comment tu as akufite, fait fali na akufite tant na comme copier. Alors mon nga impolite, alors mon a pecho ngana na akufite a copier. Eh mère, comment tu fais na nga blesse bon bien. Abete na nga masolo ya bi petit solingo kende liboso, il faut s'imposer na cacher na yo. Na makamu na yo moko ke olanda makambo ya batu. So ça makambo ya batu okende liboso te. Comprends? Merci beaucoup Schengen pour na ba éclaircissement au PC mais maman na likambo na biso ya lelo penda ne balbaka ke sombele suka bisano lelo penda hein Schengen to me kosolo ngo penda non bientôt ça la clair Schengen yebisanga yebisa biso nanu titre ya nzembo emeli exact par cœur ezani comme titre nzembo wana ezali trompé. Alors pourquoi kaka titre ya nzembo wana trompé au sepeli pe kako pesa oyemba nzembo wala oyembela ngo oyemba ngo na Isaac Parker. Bon, na yembi ngo bongo pourquoi tromper au moni vie actuelle bande on a biso o bazo uta mingi ba mikili bazo kosa ba ser na biso akini moi trop tanga uta kimi kila na moi fraîcheur na ye to vanda moni avana banana to vanda na Isaac Parker
avant na kota na muzindo mer to vana na Isaac Parker to solo la abisinga bi masa na nga Schengen na regretta mingi nga na koli na poto nga Isaac Parker na koli na poto mais na zara na vie moko boete ya orgueil que na milaksaki na uti poto so na e vacances na kini mais na regrettera ba frère na nga misusu ba utara poto so ba ye ki sasa ba omosa ba n'importe quoi ko bebisa ba fille ko zo ba fille par-ci par-là assurer fille peut-être qu'elle lingara mais au moins les abongoté aza na 7-8 filles mais pourquoi nga Isaac na sala abongoté na bisi Parker en tout cas au lobelo au moins za trop capital eza vie actuelle autozo mona ezoleka ba fille bazo ko isamela batu ba uti poto batu ba jeune ba frère na biso ba uta poto nyonso te mais exception zanga raté ba o tromper ba fille nde Isaac Parker to kominze mona ye to kominze mona Isaac Parker nabite yaya en tout cas oza mutu mo boye ozo raisonner bien nzembo ngo na préféré na pesa yo cadeau na pesa ngo pe Isaac Parker cadeau papa na alincha te nabite fo zo ngo cadeau nde Isaac Parker azwa nzembo ngo cadeau na yembela ki titre nango tromperie donc bato mesana okosa bato ba mesana okosa to meka mpe kozongisa moi bato côté wana nde papa na biso lwambo makiadi azaya koyemba ba vérité nde pe biso tozo continuer kaka. Mais j'espère que nous avons des limites. En tout cas, le 20, total, nous positionnons ceci, si tout va bien, déjà, si le 25, le 25, ou soit le 25, sous cannabis, le 30. Donc le 30 décembre, vous savourez déjà mon bango. Parce que nous avons une meilleure chanson. Na minute so ba mais c'est la biso ngo kutu nanu te parce que ngai biso ngane segala nga Schengen to banga nzambe za penda sincère. J'espère que vous êtes chrétien. Si ngana chrétien mais na grand magicien. Magicien faut parce que là vous êtes chrétien nzambe pas zanganga babi mwana nkoya dan koyi. Donc grand magicien. Là vous mwana nzambe il faut za la magicien mais Schengen yebisa biso na. Magicien premier degré, a blague pété magicien ngana grand magicien premier degré. Au milieu yo mokoto, yebite. Mais na bien tant on aime mon angozo bima rendez-vous na bafle qu'il pleut ou qu'il neige atana nya lobby wana ka fosa nzambe rendez-vous na bafle yo kala Schengen yebisa biso ngazongira mutuna na ngai Schengen dala penda clair dala penda sincère yebisa biso Schengen no simbikisi oh mais ngana quand on loba ngana grand magicien premier degré na la magicien premier degré deuxième livre Nzembo oyo Isaac Parker boyoki mongo na lobby ebimité kobima le 20 ou le 25. Donc tozo banda déjà ba tournage dans quelques jours coûte que coûte le 30 baza le 30 décembre baza déjà na office na bango. Nzembo na ebimité. Mais eyembeli nzembo ezo yemba na Paris. WhatsApp na ngai na komi na ngai kutuko boya ko yamba batu pona nzembo wana. Parce que presque ba mina nga nyonso ba komi ka ko tindela nga ba audio nzembo wana. Kaya ya nzembo wana eza nini au juste nalobaki ke mabele ekobaluka batu fo baye ba eloko ni ya na sa mabele po mabele za matière so kena likola ebale okoti na sa ebale omona mabele siko fo luka siko oyeba après mabele matière nini ya na sekuna. Cher internaute, non linga lobisa Schengen mingi te. J'espère que bino nyonso parfois bozui occasion yoka nzembo wana te. Toyoka ngo sikoyo. Biso toyoki na biso ngo toyebi na biso nzembo ngo. Bino bozui na occasion te. Totikele artiste Schengen apalola na nzembo wana. Bongo tozonga biso na bino. Baninga boyoka lisapo yanga na jeune homme oyo boyoka lisapo yanga na nzire yo Isaac Parker motema pasi yo wowo papa na lincha motema pasi yo Parker mosika na Paris pardon tinda tamo kanda ponga ya wana kimi na komina sukaye Isaac Parker motema nanga yo wowo papa na lincha motema nanga ye
Samedi passé tokutanaki na yo na mesa pokwa na Notre-Dame. Ngana kanisa ko ya kinde ko confesser ba péché. Nzokando ya kinde ko lobananga que c'est fini. Avant to kabano talinga ngana lelie. Isaac ngana banza kinanga okola kisanga bolingo ya solo. Nzokola kisinga bolingo ya Greco yango bino mibali ya Paris oyo bola uka botomboka na kokosa basi ya bato izako trompenga DJ Kenzel Bogari izaka trompenga Trésor Juma izaka trompenga izaka trompenga yakae Isaac molonga ni nanga na 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 ni na ni na 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 Isaac ngana banza kinanga okola kisanga bolingo ya solo nzokola kisinga bolingo ya Greco donc to bomba mama na sirba na Paris bango mo bayebi po yango na minute oyo na net nzembo eleki nzembo ezate na omi kumisa te me bana poto bino mo boyebi bobimisa banzembo wana tu babimisa banzembo na bango bacha tango zo bima na bika rendez-vous na bafle assuré. Rendez-vous na bafle assuré. Schengen, Toyo, Kinzembo, Ndongo, Yemi, Nzembo, Kitoko, Yemi, Isaac. J'espère que mon ami Isaac Parker depuis Paris, vraiment, hein, et ça là, va bien, Ndeka, Toyo, Kanakinde, Karatosinga, Kezala, vraiment, j'espère que au CP, Libisuko, Zali. Schengen, Toyo, que Nzembo, Oyo, et Kotisibino, conflit, na héritier. Schengen, parce que Nzembo Moko, cher internaute, vous veuillez quand même me comprendre s'il vous plaît. Album T, single T, Nzembo Moko, s'il vous plaît, na 4 albums. Et quand ça m'a conflit, Tolo Belangote, non, on les a la découverte. Comme je vous dis toujours, que comme je vous rassure, ne la prometteur à Bino, ne pas la salle à Bino, la Benjamin, na kosa Bino. Donc quand je dis, comme je vous avais promis que na Royana Schengen, na Luka Schengen, na Luki Schengen, na Schengen, donc Schengen faut pas sa explication claire sur Nzembo. Schengen ko ba été, il faut répondre biso. Nzembo kaka moko, combien cause na ba dégâts et belé na 4 albums. Nzembo yo et quand tu bino ba conflit na héritier linga ki asemba Nzembo oyo pas Schengen. Ba Nzembo de belé. Pourquoi héritier lingi kaka Nzembo oyo? Et pourquoi beaucoup ti ba conflit na héritier? Ko pe ko pesa yé. Et ça. Non lo bananga makambo héritier te. Héritier ndeko nanga. Abeti na ye ba Nzembo na ye bien. Abeti album na ye bien. Ayo beta na kwa na ye. Ngape na obeta na kwa nga. Nga za camarade Fabregas. Nga la massa Fabregas. Nga na héritier to kanga mangate. Asa yaya, asa frère nanga. Ayaya abunda frère. Comprendre? A mona kin, ngape na mona kin. Comprendre? Mais nga la solane bien. Ye bon ça c'est pas mon ami to kanga mangate. Nga na dalasien. Ya mona ngembo, a mona gitambo nga na mona yolo. Donc biso tout au bundara source na za succès. Mais na otanga kombote na olobelo monte mabe na olobara mi merci ka na masana na féliciter ka masana nga Fabrice na disque d'or azui omoni boko tanga classe placement comme et combien ba résultat yo zui azuité to ya zui azuité bango tu balé na maison mère tu pas fait na biso pas ko robar na biso nsone ponga na nga koko nga tu pas fait na nga la coste na koko mais na résultat yango omoni Fabrice a frappé a chicoté. Pour jouer au sol, Fabrice Epsinga Schengen. J'ai l'air puni par mon talent. Donc, héritier frère nanga na respect pour nae. A bunda na kwa nae, yaza mona gitambo na mona yolo. Donc nane le bala biso kaka ke a solliciter ki asomba Nzembo wana ou pas. Si, mais aussi mbatenga na kotekela héritier Nzembo tenga na parolier te, fa luka ba parolier. Parce que na kilo nga na zaleli ye moko pe héritier yebige o Schengen na pesaka makasi. Donc naza kilo makasi. Donc kilo makasi héritier yebige Schengen na pesaka. Nenga pe na yebige non masa na héritier pesaka. Vous comprenez frère na héritier pesaka. Héritier pe yebige Schengen na pesaka. Vous comprenez nga naza nzoko ye pas nzoko.
donc muto akwesa muninga zate muto obeta muninga so bache biso na tatami nga na obeta hérité pas obeta ngate. Chers internautes, j'espère que boyoki bino bokomela kinga la mutuna wana ata shengela memi biso akotisi biso. Mais terminus na biso à répondre biso kaka ke sali biso bien antimi kaka ke basomba ki bangaki basomba nzembo wana. Simate na otegela hérité nzembo na ngate. Na otegela nzembo nga za parolier na été. Na tigala pose la musicien hérité te hérité da masa na nga ya za yaya ya za mona kitambo nga na mona yolo. Ya pesaka na nenga kitambo na pesaka na nenga yolo. Vous comprenez mère? To so nga na makamuna nenga temps parce que nga vrai dans la sien. Isaac Parker, oh exactement na yo mon ami. Na bi nga na pesaka. Vous comprenez? Na pesaka parce que na ebi musala na ngai. Vena nga bless bia ka epsanga bi petit ça musala na yo sérieux. Kolinga te mutasaka no na musala na yo. Alors boulot na nga ndule yango nde mo libayo so mona yo na respectera ngo tout d'abord premièrement nzambe likolo et puis libaya oyo. Le frère nzemba ya Isaac ezaka. Ngana banza kinanga okola kisanga bolingo ya solo nzokola kisinga bolingo ya greco. Comprendre? On a un refrain. Comprendre na minute so yo mère makamutu eza en marche. Babeti na bango stoyoki bango. Est-ce que ba bouger kin? Ba bouger kin te. Mais so itembe kene na ba boîte oluki DJ 15. Po bango ne babe bato ba DJ ba betara na kin awa. Oluki DJ Pablo Nangwasuma, oluki DJ 15, oluki DJ Abdul, oluki DJ Radi, oluki DJ MC Red Bill. Bango ne ba betara musique na kin awa. Et puis na frère na so DJ Claudien. Otuni bango ba web sayo geno, soki pena geno. Album anani zo beta. Po jusqu'à présent na la hypocrite c'est. Na ondima masa nga Fabrigaz. Disque beti tous les chants ils ont beta. Tous les chants ils ont bêta. Et ça te genze moment quand mi balete. Yango pe na j'ai même ma main à couper. Ce album na ngesali succès qui ça mobimba te. Wana ngai bakatanga loboko. Na chema na munorote parce que na ebe sika na zali. Nga na za mona mai. Donc na za mona mai. Nga na botama na mai na mona mai. Donc mona mai pona olonga eza capacité. Et alors bunda jidona mutakunki. Donc mukongo na bash ko s'attendre na ngote. Donc so bunina mutakunki donc c'est la route cha mukongone na bash ozwangote ngana za mutakunki donc mutakunki bachake tombe liboki ala raté. David Loketo mon ami vraiment on est ka chenga la beti toloke so album ne simbité bakate liboko ngape vraiment je te rassure mon ami soki Miss Congo 2017 Paris simbité mon ami totiki musala presse talara yo pena manager normal beta ndenge zalaka vraiment ce Miss Congo 2017 simbité à Paris mon cher totiki presse tant que tozali et où mais là chenga to mo koma mwana suka na yebi que ba yayo ba balingaka yo et salio ba bien ba senga ki vraiment to yamba Schengen Schengen yeyo boyoki parcours ya artiste na bino Schengen boyoki album na ye bino pe ba ye o bolingi bokota bo sala ko parce que na minute Isaac ndem tazo yo kala na ta Paris olingi ba yo kayo ba yemba yo o contacter artiste parce que chez nga lobi banzembo na nesilité banzembo na nesilité artiste a pesa numéro na ye la bino nyonso za na posa okota ba savourer yo to motinda banzembo no ndo tinda Isaac na WhatsApp to tinda ngo na Viber et comme nango ba boîte vocale kaka na tindelier donc contacter artiste okota na système de G et chengen to ko beta c'était boy et ana musicien na biso mo o ba bengana pas fait na biso wera amoni masananga kelia ye amoni masananga kelia ye babengana ke pa 20 na ko yemba tekina na kashafe na fali o yemba ba plan na ngai masananga wana na lancer message na ye ke ba plan na tu ayembi na disque na ye ke ngamo na ko yemba ba plan na nga poni e komi boye mutu ase ba biloko muninga yo ko ma ko yemba ngo asi ba plan abeti ba plan ngana nukutu na bimisité azako yemba fo afena biso fali pa fena biso nsone kuna azoko koyemba te kuna nani lisusu ni masalanga arkeli aye ya soko kasusu te akimi ake sala orchestre ko yemba fo afena biso fali ozomona biso to lokande yemba nde ozoko pan yemba ponga na vana na DJ Lacoste 1000 esprits DJ Lacoste pour voir un faut un chanteur pour DJ Lacoste un grand chanteur na mboko yo parce grand chanteur combien de fois bima meilleur chanteur
ayemba na bafé na biso ba shetani gola ayemba na papa na biso Kester Emenea biso za ba chanteur ya blague te toza ba chanteur toza bien formé so tali promotion na biso tout tozo bima tozo yemba danger na repese exemple ozuma sananga Blaise créateur ya pas présent so ferré ozuma ba frère bazebele ozomona ye bino tobeta peka moi ni na pe moi ka mbang ndongo kundoli moi lisolango mais bino bana bozo kende mais père na bino zo poma musala Schengen na minito la coste musala ezate tandis que qui ne zamboka bitumba eza hotel libaya baninga batie siko opposition ya vie tozo yebala te boko kumbela masolango ka boy veye moronde mutalingi soki ve azongi kini mille esprit ngala bengake mille esprit ye sora zongi alobi ke non abeta robeta parce que ayebi makambo asalaka ayebi place akendaka nde moko biso bapeti na ye tolanda idéologie mais sikoyo plus yanga moko ya kobotama nde naza boso na bike non naningisa pan mopepe ningana mpe kala to te mopepe ningana na asire bana kini nzembo Isaac Parker na TV succès à gogo déjà derrière na net déjà batami kilipoto tombé awa na Kinshasa pe déjà ça va actualité déjà awa na Kinshasa ça va donc single ya nzembo Isaac Parker ezobima nzembo liboso le 25 décembre déjà nzembo papa na Linsha garçon moko swagé à bogar alataka bien ara na Paris ara toujours frais ara toujours tout le temps zarane na volant Isaac Parker tout le temps zarane na volant arane doux et puis banzele pe balela ye ta banzele balela ye azane toujours calme donc omoni ser na ngapement batika koyemba biloka batu to créaka biloka batu ya bien te bande on a tout artiste to créaka chenga numéro de téléphone na bandeko ba olinga bakota parce que na yebi ke nzembo ya Isaac pesi bango déjà bilengi hein ekokimisa bango mbangu bakota kana système de G po bango pe GP fungwama vraiment numéro de contact déjà plus 243 81 14 25 152 plus 243 81 14 25 152 donc c'est un peu ça numéro ya ngwana et puis na okenega mba moko ya mère na permission na yo na remercier bato yo o bas ngai na remercier venangai Blaise Mbongo Biak venanga nginda depuis 6h ti lelo akoya raté asomba aza parmi ba jeune basomba lupangu to jeune bato basomba lupangu na mwana muke asomba lupangu na yolo venanga Blaise Mbongo et puis na venanga Guy Basket mokonza 3 continents na venanga Trésor Juma na venanga Steve Mayamba le cash money et puis na signaler lisu na bande lisu venanga Blaise Mbongo ale seul jeune na yolo asomba lupangu na tongo asomba lupangu mwana muke asomba lupangu mwana muke donc tango ba misuba obule ba futela ya da asomba lupangu et puis na venanga Guy Basket 3 continents venanga Trésor Juma na Paris venanga Trésor Juma na ozelaka makamuto solagi et puis na venanga Steve Mayamba le cash money na obosana te masananga Destino la Custino les mignons garçons de Paris Isaac Parker papa na Lincha garçon fraîcheur et puis na père nangai Papi Moll père nanga Papi Moll na Paris donc ça dit makambo propriété talaraye quoi et puis na masananga DJ Thames le meilleur de Bruxelles et puis batutu ba na Paris na obosana te DJ 15 DJ Moulaï à Bogar DJ Balong Jambe o basi balingage bango moko tara DJ abisinga biaya tina ko musala na lati masque po basi ba déranger nga trop et puis na yo moko mama na ndengo ya mbinga et puis na obosana te masana nga tite madilu Arisi Chambu Suprême venanga indombolino na obosana te venanga ba venanga to Paris ba venanga to Paris nikinga c'est triple N vrai chéri à Paris et puis na fait à RDC et puis na Aurélie la Lyon et puis Rafina Ibaka la belle fille na kati États-Unis Rafina Ibaka Black Chita la belle na succès na ba play tout la moni pe Jordi Semo donc batutu balinganga na lingara bino ya trop donc artiste na bino yeyo bo soutenir ngai numéro de contact plus 243 81 14 25 152 81 14 25 152 à bientôt tout est éliminé et puis Francis Chioyo Moulou Bacher
numéro de contact 081 14 25 152. 081 14 25 152. Venanga Blaise Mbongo Biak. Anginda Kala. Si le loco est raté. Si le loco est raté. Et puis, Nera te explique, il va faire somba lupangu banda Kala. A comment papa lupangu na 6 heures. Et bango ba boule ba foutre là. Ba na ba poto mais. Venanga Blaise Mbongo na Biak na kini awa mais papa lupangu banda Kala. So pas le Biak na poto kende na e. Mais il y a mon affaire na kin parce que makambo ya koto. Merci beaucoup Shengel. Bo kaka bino mo liste mulayo wapi. Donc pour la kisabino ke Azam Itoma Jomas Masananga Jomas Masananga Jomas sécurité toujours. Et puis j'en sais Iba les médecins noirs. Papa ba musicien ba na ba liste belé. Surtout plutôt landa ba liste Shengel na wa to la wa vraiment on a évité so bosola Karine Mokonzi bosola rat. Bosola na bino bien. La pesimo te pas Karine Mokonzi na azana Dubai a Hollanda biso et puis na grâce temo ba ser ba concert na yo. Entre bino fait bolingo salara po bino ba na ba guerre to koleka ku na biso ba musicien. Vraiment, j'espère que le message à Shengel est commis, la salutation à Shengel est commis. Nabino nyonso oyo alingaka. Vraiment, hein, nabino nyonso Shengel atangi na bakiseli bino kaka ba meilleur vœu, na ba joyeux Noël, ba bonne année. Hein, to komi penda ba mikolango, ba parents mité comme vraiment kilo, na minute ba parents ba misu hein, et comme moi rouge parce que ba dépense ba de marche za leka awa zonga awa. Yo oyo za parenté, hein, milengelaka déjà, mbongamaka déjà pour kalaté ko comme parents okoyeba pasi wana. Vraiment ngala Benjamin azaki ne sengo ya koyamba vraiment lelo la découverte lelo ezaki ne sengo ya koyamba Schengen vraiment mituna na bino totuni Isaac Parker ah na kati ya Paris mon ami, j'espère que ça lui bien. Ça lui opena bien to sepeli to yoki nzembo kitoko to moni artiste to solo li la ye boyoki ba réponse ye moka pesi boyoki parcours na ye et ça lui penda bien ya makasi vraiment na komi na suka mais na ko si sepete son que na remercier ba yangai quoi ba yangai o bazalaka na ngai trop donc na tanga ba komo la bango za bato yo so na sali fièvre problème na nango vraiment na bango contact ezaka direct vraiment na bandaka liboso kaka na ye moko ndenge na lobaka ke maman sociale maman Brigitte Tabou ah ma maman quoi na kati allemande vraiment meilleur vœu à toi maman merci pour des colis na répéter les sous na joie ki ba colis na nga vraiment chitoko merci beaucoup merci beaucoup na bino nyonso vraiment bolingaka biso hein papa grand papi Musui na kati à Londres vraiment papa hein meilleur vœu joyeux Noël et yango wana libota Musui mobimba vraiment la découverte na manela essayer ba souhaiter bino ba meilleur vœu na ba joyeux Noël libota famille Amani a souhaiter bino ba joyeux Noël tous mes sœurs de la famille Amani je vous aime beaucoup je vous salue et je vous souhaite joyeux Noël merci na bino nyonso bolanda kabiso partout dans le monde vraiment to komi na suka mais to ko suki sa boete sans que hein artiste abete la biso mwelo mo ya suka parce que mingi non c'est pelane na refrain ya Nzembo ya Isaac yango nde sala nga bien refrain ya Nzembo ezo bomanga makasi donc yango na olinga penda artiste abete bandela ngo Isaac Parker na yebo yemba chéri nanga na linga kayo mingi na motema mon amour yokanga wayo na kolela yo wanga yokanga wayo na kolela yo ngana banza Isaac okolakisa nga bolingo ya solo nzokolakisi nga bolingo ya Greco donc wadisadiv na mère même ça yo na minute oyo système ekomi ya tokomi na système ya sika tokomi na système à touch level donc bamesaka nango touch level epesa zuwa te yo lingi oyo kapa bilengi oyo oza Nzembo na bayembela yo o contacter biso kaka opesi biso mo passer dans la découverte opesi biso ka numéro ou bien ko biso en contact na artiste na yo oyo ayemba yo ou bien alinga yemba ça sera un plaisir quoi yeah Kotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana yimio site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango
États-Unis pe bakomone aye sitango e HP Media sitango kitoko www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema aye bakata bango bani bakoyoka kake HP Media site kitoko HP Media sitoye vimba HP Media sitagayar HP Media sitagayar HP Media site kitoko HP Media sitagayar Edo Amani Chansi Amani Pista Papa HP Media ngalingaranga HP Amani Chansi Amani Pista Papa HP Media ngalingaranga